Ngana yeka ko sambela ndambi. Na luka même na mbongo tendeke na yebo. Komona tout d'abord ko kuta ndeto kuta bilo ba jeune. Ba misusu so ata grâce kana na otambula na ngombo ko ba tulinene. Ata na pesi bino 50 à 100 000 yango ne ko sala bilo ba tuté. Grâce on ndeto kona ni ko la otombula bino. Bozana ko dimana lingi bino mingi na yebo sambela. Voilà, chers téléspectateurs, tu vas dire bon mot de hein? Si vous avez mon nom 2, Rosa District, ça m'a appelé la secondaire, le prophète Sako, c'est pour le courant de la semaine pastorale. Ah, ouais, tu as mon nom. Merci beaucoup d'être beaucoup. Libota. Amen, bandekona Christo. C'est étonnant pour la toute première fois na de bonhomme de mais si que zalaki mais c'est la toute première fois na comme sika o ya sika. La femme la Libota de bonhomme de Amen. Amen, Bandeko. Ça va. Quand même de sentir chaleur spirituelle au Kitumakasi. C'est vrai que vous abattre un travail de titan, en gare morte impeccable là, vraiment, qu'on y a toujours en avant. Malgré l'acclamation, la 5 vino, s'il vous plaît, tout le monde a l'acclamation pour 12 églises éticales. Pour nous, comme Abipagnos, au monde, au moins, tu commis à 115e, étiqualé encore 200. Bazo se plaint, Bazo les là, pourquoi tu commis nous quitter. Mais ce n'est pas en un seul jour, en une seule journée, qu'on pourra, fois, sillonner dans toutes les séries de Kinshasa. Sur 340, ce n'est pas facile. Malem, depuis que nous avons la patience, les autres monani, malgré Zela,
Et le Sengaka il pendant collège où Banzela va continuer à faire goudron kotoyo. Tout est possible. Frères et sœurs, les loba obozolanda eza pona sali à vie éternelle. Et l'église est bino pona abondance te, prospérité te, kofuluka te, Zambe ayebi yemoko. Et comme dit bien la Bible, bien aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. Balingami abengi bato bakoluka kolanda iloba pona lubiko amilimo balingami na ye bolingaka mokili te na biloko nyonso eza na kati na yango. Lelo bisambeli mingi lelo kandenge boza wana so balobike mutamuta senga boba osenga mabala bazali boba osenga bana bazali boba osenga poto bazali mais ba osenga village natal te boba osenga pe maplome bazali. Mais pendant tata biloko wana nyonso ezaba paye balukaka yango. En priant, ne multipliez pas de 20 paroles, croyant que ceux qui ont souvent multiplié de 20 paroles ont toujours été exaucés. Maintenant le sang mon abino sengaka ke kolo aton sona mayele aliko. Mais botala bino mo nzamba bimela moto Salomon na ye senga nyonso lingi. Mais bazotala exemple était à Salomon qui avait demandé que l'intelligence à Sengaka ka sagesse pendeka Sengaki mayele alikolo mais nyonso amukili azaki na yango. Frères et sœurs, lilobo so babi ke basenga biloko mukili ezali ba payen. Nzambe pesanga libala payen mupakana. Nzambe pesanga bana payen mupakana. Nzambe pesanga na izo diplôme payen mupakana. Nzambe pesanga na kende poto payen. Biloko nyonso mukili ezaba pakano bato baluka kango. Mais comment mi bien la Bible? Bino boluka biloko mukili te yango ne memi bokabwane yango memi babitumba yango memi makunya. Même na lelo mboka RDC pona bozut etondi awatala passe bande wa est bazo ko souffrir. Que Dieu les protège. Que Dieu donne pardonner à tous nos ennemis qui sont en train de nous agresser. Parce que vos unions sont en bendeli batba problème. Bamboko ezal tellement na bozuité et vanda na ngoni na trouble na ba problème ezalakate. Mais nous on a toujours été asservis, combattus, tourmentés. Frères et sœurs, même vos unions sont dans ma famille, moi, vous cabonez à la corde de l'Okamokil, bien du monde. Bien du monde. Le Seigneur connaît que vous en avez besoin. À quoi concerne la union sur Alingui? Il connaît tous vos problèmes, tous vos maux. Il connaît. Ignorant de leurs problèmes, voilà et si Nzambe asilikaka bato balobaka Nzambe sunganga salelanga bazo kitsa Valéria ya. Mais bino au contraire ne demandez rien, faites simplement du bien salam alam yawa rosa akosa. En faisant du bien, l'Éternel sera parmi vous. Confiez-vous à l'Éternel, vous avez toujours na bomoko, so vous gardez bomoko, so vous gardez harmonie parfaite, frères et sœurs. Bokozanga et lokote. Pe kutungisa mana motema teke ngana sana e lokobote kinga moninga na azu yango non. Confiez-vous à l'Éternel. Kotia matériel liboso na yote. Pour frères et sœurs, biloko wana nyo se tikalaka. C'est mon tubasi bachaye na $100 na sanduku. Peut-être bachaka ta mèche. Bachaka ta montre. Amen. Somo takei bachaka eta masulie moka bien na makolo. Nyo sana etika la kabatika likuwele lango. Bilamba pamba batika likuwele lango musu bafingane nango. Mieux vaut que Lukaka Bokozaliko. Est-ce qu'on n'a pas encore dit le loba otanga histoire riche na Lazare? Lazare a qui mobola passe souffrance. On lui a nassé ya table à riche on lui a zatana moi bolingo. Ya ochele moninga na ta moi sani ata chele ya ta na mabele. Mais atiki kaka biloko je koya na mabele Lazare logota alia na bawela na mboa. Liwa yagate Lazare kei.
riche bakanisa ki akotika la seko ye pe alandi atala boye na sufu la moto na libulu ya moto. Est-ce que histoire wana ça ne dit rien na basambeli jusqu'aujourd'hui batanga ka ezali bel et bien. Est-ce que ça dit rien? Annette la mise atala Lazare. Oh Lazare a comme na kuna likolosika bien et pas na maboko Abraham tinda Lazare atangisaka talitanga mai au na souffrir na sufu la moto ndaka moto ndemo moto ezotumba. Abraham a répondu que frère, côté aux alliés à tatono à maïko komate koukaoukananzela distance. Oyi bakenda regardez, comprenez les choses. Bamona naka. Oh bakenda souffrance na o bazana réussite. Bon bana réussite ba otala bango sika bazali. Banda histoire de comment matilelo riche azaka na libulu a moto wana longwa te akotika la pe ko longwa te tisse ko na seko. Lazare azati sikona maboko Abraham na boko za likolo ti kino seko na seko am meso landi lo samba solo am molimo na yuko kufa te. Église, frères et sœurs, ayez pour l'abondance te, ayez pour la prospérité te. Ti kala batamukili balu kabilo kwana babunda naka bawela naka. Amen. Yawa yebi ke bozana ngo besoin ayebi aussi à disposer pour na yo nanu kuti obota makite okosenga kuti angote so sambela na samba so na motema kimia na motema bolingo para batu eko s'accomplir eko ya eko kokisama Obo makanzoto te nzambe basekus kututu ka koningisa mutu koningisa maboko koningisa makolo ça n'a pas d'importance. Parce que devant va konzoko kendete na mutu ezo ningana ozo senga demande pas mo konzi akoloba oza impoli. Amen bande kono Kristo. Botal la yao na passe na bino nyo sa yebi ke oza na passe yebi ke oza de sécurité na telle ou telle chose. Ayebi année prochaine comment ça viendra. Ayebi après 2 ans après 5 ans ayo. Et pourquoi boye bisa nzambe ke nzambe salanga boye ozo commander. L'homme ne peut pas commander Dieu. Rien qu'en observant tout principe, rien qu'en faisant du bien, malam munyo sozo sala ezana salaire nzamba kufuta yo. Ngana sali bolamu mingi bandi magangate nani ondima otika likolo ndima yo mukili atapa bunde. C'est Dieu qui vous récompensera dans toutes vos peines. Bolamu nyonso continuellement sala ya ngokolemba te. Kalela ya yao. Zana na ondima zana patience, zana bonté, zana tempérance. Donc bonté za boboto. Tempérance di kambata yango ya munene zo mona yelio mupesi yango kai pa na nkolo ozo ki pete zo se venger te zo ko s'imposer yo moto ko ba sakana ngate tika ba jouer na nzoto po tata no alikolo a répondre bo ba zo sukulisa yo. Amen bande ko na Kristo. Manjoba tondi samakan na boboto tondi samakan na kondima okumona nkemora ya na ya. Frères et sœurs, na bino bo éviter incompréhension, bo éviter division, bo éviter makunya koza ya moko na bino sepela. Kozanga ya moko na bino bosungaye. Est-ce que somo ndi moko azobelawa? Est-ce que c'est impossible liboto onyo so famille de yangoy? Est-ce impossible ba soyez en charge? Moko na bino ka azobela tap ata malade yango zo senga ata 1 million. Mais beaucoup sangi sapé monika jouer traitement. Ata pour bien pour la possibilité te beaucoup tia lo yembo pe monika bino l'union fait la force mais ko la sali. Puissance ya yao ezaka na nzota mutu mokote selon tata ba komi na Bible. Bonyo so ba kondima ba osala bikamo kola osali la ba bango. Ezate puissance ya ndeko na bino nde mutu zo bikisa moko na mona ilobo jamais. Bolingo na bino nyonso na kondima na bino nde ko sala misala. Je pourrais même pas vous dire que j'ai une puissance, non. Tonda na kondima, tonda na moboto na yao. O sala ko quand même na prophète de Konde. Et salima to salima te. Monsieur salima kata bino. Mystère de Dieu s'accomplit quand na bino ponde ko na bino pe ma paix. Ezaki te ke bambo na ka ye awa na iloba izali te.
loboko na tata ekamba bato nyonso oya yawe monesa manakat na bino liloba ye mpona nzoto evandi wana te nzoto eza na jour ebandaki eza na jour mpe kolongwa obligatoire mais liloba ye mpona oyo nzoto uti na pongi boto kolala bandoto eza ebele awa soto tuni awa bandoto ebele voilà valeur présence église eye mpona oyo elalaka na mbeto te eye mpona oyo elamukaka oyo etambolaka oloti mpe moto aza na Amérique oloti na elongi na ye na mongongo na ye na bilamba alataka mingi mpe oloti moto aza na kisuka nalotaki tata mwasi ayaki tosolo alati boye sutuka mpe akoti wana na bilamba wana kaka ndenge nalotelaki esalema to esalemaka te voilà présence église eye mpona bato wana ame wana oyo elalaka te oyo eza na besoin avion te eza na besoin camion te mais etambolaka akoma elobaka mpe koma kaka na mongongo na yo na image na yo voilà présence église nde yango wana mpo mokolo suka bino nyonso bomona mboka na ya nanga azali alingi tosambela mpona yazwa nyonso nazanga royaume de cieux royaume de cieux eleki nyonso parce que vie éternelle est important ame oyo bato bakenda ame ya bato basala malamu ezalaka toujours emonaka eyaka etalaka mpe bino oyo nkolo asalelaka des fois mondimi moko azala baproblème azwi ame ata 5 todi bandimi oyo bakenda bokende koasiste ndeko na bino yo monaka mondimi accident esalemi me mondimi atikali sain sauve yo monaka récemment basila koenleve moko ya bino mondimi akoti na camion de 20h ti 23h mais makele tozomona nsima na yo makele uti wapi bato baza nsima na yo ebele nini bato oyo batala mwana eloba bato basimbaka bango te moto na bango abimelaka bato batindiki ye batiki ye tout est possible à celui qui mais ezali ndeko na bino moto abimela bato te mokolo mokili yenga zolata ndeko na bino akolata mpe bino boza wana akolata yo obikisi oyo aza na mboka azosouffrir akolata yo obikisi ndeko aza na kisuka azosouffrir akolata mpe yo abikisi oyo aza na ipene azosouffrir frères et sœurs botonisama na kondima mokolo asuka bomona moka na ya oyo eza important yango wana ame kotikala okufa te kotikala seko na seko mais boyo bazosambela ndenge mabe kolukaka bambongo babien matériel frères et sœurs baza cramponné na babien matériel eza lwa ndika oyo ekabwana na poso te obeti mabanga mibale ndika nyonso epanzani na kati voilà ame ya bo bazosatache na matériel bosatache na babien du monde te ezali nkolasi abongisi na bino yango ekoya na ntango nango na petenio vous comprenez bien. Est-ce que c'est un message oyo hein? Alors kana bino alingi libala awa ekotraîner. Metam mususu alingi libala noke kende bisika wana bazwaka noki. Mena kamo mikolo ndenge ekomi sopana. On dirait mon peuple moko yé. Prophète là ba prophète lobi samedi ba etonda kebele. Amen bande mona Kristo. Wewe ni ngoma na bino eika mpiko ata pasi kola osa kumino za beniawa za beni na ba honorable ni kitu bazali au Josephine kola sa tombola bino kala lokola azali un jour na misa tatamine ba koma bono Comment plaisir la makasi pour avoir du bon de bonhomme, du bon Kodia. Vraiment, ça fait tellement plaisir que Dieu vous bénisse. Bolingo mone ne pina bokoto no tatozo mo sapono tambusa pe ko kambali botano balinzam na bomo ibumo ne sala kata mona moko na tite bisiko e kana kata libota ngono pe maone kamba mona moto singi ba blom nyosa mo kelite ka stonde sa bokoto pe bonya
pe koni makata motema moko na moko babilo kino suka batemo la suka ya wenda na mo na mission limsa vyoza tatu za batama sumso tali mabunga wa tele makata na liboso na azali so mo kete tata uzali bule bulisa libota na boge men ezana makasha moko tekate sika pona kwa boge men yose ko teke kwa na yo ngula mo centre sana libota kimiza rata libota bonwa tata mo centre kana likolika na pekata pamoja tete mo la suka ya wenda mo libota zwa golpe maona yote mukando tata eko kusama kata bakula mimi na komre Christ na Nazareth na ngwa mlimo centre libela kilimo bona seko amen. Yesu na tumbo la Yesu Kristo na Nazareth. Amen libota. Na mwende na courage na liga spirituel bozala. Romona même tina pour kwa na kolembe bozala te. Merci la maman. Ah, merci beaucoup, on ne peut pas le refuser. Ah, merci. Merci beaucoup, papa. Merci. Nazana ndaku na ngai. Utno busika. Ko bosa na ngai. Bandasiona. Merci. Nalobaki na ko rater occasion au thé. Dans programme na ngai. Il faut na ya. Nazaki lolaka kiloko ya. Na ona bandaki misala kubwaka mabanga. Et papa les caille bien à combattre l'église. Na pesi nzambe merci. Pe l'église eza awa okuta ngo boyelelo. Donc prochainement okuta changement. Obligé dans 2-3 semaines to bétonner awa. Nous allons le présenter à personne merci. Tout le monde s'en sort au sang beauté. Merci papa. Ya wazalukum. Wakati semakana kimia, pote bakuni pemba sepela na maye na koni manabino no mo botala un jour bochama boko. Tokania hein? Botika kasha kana ye mokote. Mutalu kakasha yao. Ibanda wana mwa beton ezala wana. Na mwa terrasse pour mayeleka facilement. Parce que bosse église faut ça la propre. Mais na kata sepeli ndega main boche anga. Merci na basali na molende bozai kuklika na pipozoika pour Olanda ikosala ndoba na passe na bisengo mais quand même coup de chapeau parce que pour changer de volume un an Chers téléspectateurs, tous à qui on a des bonhommes de toujours dans le district Samo Amba. Voilà sa grandeur, toujours dans le Bolongonaye, officiel partout dans le monde. Bon, continuez avec la Merci beaucoup, Dani, beaucoup de ma caméra, Patrick.